Salut, 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 salut. Bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nakatia site la bino, la voix du peuple. Oya bino yo. Vincent Chiluzi et toi de la presse. Et en mise internet car nenge bino bomo bengango hymne national Vérité en face yango bandi. To bengana déjà parce que makambu ya bien, ba conseil a bien. Et Rubima Nakatia émission lelo. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Bien, chers amis internautes, comme on le dit toujours que Vérité en face, c'est une émission Oyo Ezali Pona Kosunga Batu. C'est une émission où Eza ko éduquer Batu. C'est une émission où Eza ko permettre Batu ba yeba nengeni ne sengeli ya ko zoba décision face ya ba problème. Et c'est une émission où il permettra Batu ba ko bimisa ba vérité Oyo Eza passe pour no bimisa. C'est une émission où on vient traiter des problèmes délicats. Problèmes où Eza très délicats, Eza très difficiles. Espace où to pesa yango to sala yango pona ko aider Batu ba ko trouver la solution. C'est pourquoi je le dis toujours que c'est une émission où il ne faut pas combattre comme d'autres personnes, comme Gosala, mais il faut plutôt soutenir cette émission. N'ayez pas soutenir Bisso pour que l'émission est si la bonne toujours qu'on continue. Nous continuons toujours à vous dire que sur le moment où ça l'émission et que to pesibino dans une suite, c'est que les problèmes ils en ont totalement résolu. Il y a un moment des fois peut-être tous a évolué sans que nous puissions compte rendu peut-être le cas dernièrement. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Tous continuer toujours dans le pasteur, là, jusque là, nous jouons dans nos solutions. Mais pour la cas, M. Vincent, notre petit frère Ismaël. Petit frère né Abdoul, pardon, petit frère né Abdoul, problème ici là noté. Donc dès que le problème est résolu, je pense que dans nos prochaines émissions, tu aurais bon repris Sabino compte rendu. Mais pour le cas, il y a M. Hervé Nalos, on l'a déjà dit, mais je vis encore des gens qui m'ont encore posé la même question. Et divorce, et c'est ça, donc divorce, c'est ça déjà prononcé. Et ça, nous en cours dans mon bali, M. Hervé a boyi naïe, qu'on continue na, moi c'est malgré toutes les interventions, Basalaki, et à mon équipe, à continuer à vivre la moitié bonté, malgré qu'on a fait tout de nos mains, ça n'a pas tenu. Pour Nalélo, je pense que Bissonion se toibi que coutume, ils ont un point positif nango, ils ont un point négatif nango. Parce que souvent, tu vas aller comme ma coutume, na nenge moka ya maba mon aka côté nango mabe. Même tout le monde dans l'église est belé, parce que à batu coutume, oui coutume, ils ont un côté nango mabe, mais ils ont un côté nango malam. Parce que ceux qui coutume ils allaient ka mabe, mais bat papé ça ba d'autres. Que oye ka ozu mwana batu, au bali na oye, ok na ozu ka ok na et syncoper ça quelque chose na famille. Mais donc quelque part, écoutez mes Arabiens. Et par rapport à la relation, par rapport à mariage, moi je dis toujours que il faut, ceux qui ont besoin d'un problème dans le foyer, besoin d'un problème dans le mariage, couple n'a besoin d'un problème, la meilleure solution pour Nabino est la prière. Ezali ko lukabasali nzambe, ezali ko kende ko kota na mabondeli, comme le frère Charles Mumba avait dit, na koti na muzindo. Il faut ko kota ka na muzindo ya prière. Parce que ezaka pa nzambe ne tokoza ba solution. Nzambe kana pisa solution. Ba sentiment na biso ekomi ma biso na berère mon robo eto ko payer ngo peut-être cher que peut-être sur se confier pa nzambe. Donc mon que na biso lelo yangwana que na ba problème union sur beaucoup tana na ba foyer aux alamoi aux alamobal ceux qui mobile azo rendre vie difficile. Tout moi si m'tazo rendre vie difficile, la meilleure solution c'est confiez-vous à l'Éternel et nzambe na royeba ni na quoi apporter comme solution. Parce que la Bible nous dit quelque part que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça dit tant aux hommes habituma na kati libala na yo, comment na mobile tout moi si azo compliquer relation na bino. Mona na naza derrière les diables. Parce que le diable il est là pour dérober, égorger et détruire. Il vient que pour détruire. Tant yo romona likambu yo po ngo agir na ndenge na yo, tant bo divorcer, ba na wana lelo mona ba osuka. Bon, ça c'est un conseil qu'on vous donne, qu'on vient de vous prodiguer en ce moment. Elle s'appelle Mireille, c'est une dame. Elle est mariée, mère de
azaki mère de 2 enfants, mais autre ko fait là, mon anaï moko, il y a même pas un mois. Abengaki biso, abi kazan la problème au boye, il faut avouer vérité. Liwa ya mwana naye etindi abimisa vérité. Elle est derrière nos murs. Elle est avec son petit frère, accompagné des missions d'Abiswa Lelo. Toko Tissa Mireille, et puis Toyeba, vérité Ngozanini, et puis Bisso Toko apporter comme solution. Retrouvons juste après cet élément. Merci. Maxime Bien-être. Maxime Bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, na Maxi Bien-être, c'est qu'on soigne yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Opia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produit. Oh, ils ont comme là, pour na bateau, nous autres, ils ont faible. Maxi Bien-être, a coupé ça aux forces. Il y a pour pikiliki, il y a pour pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a un benda mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Pétrole congolais, na. Oui, cher ami internaute, tout ça là, entrée, il y a Maman Nabiso, Mireille. Maman Mireille, bonjour. Papa, bonjour. Vous avez nos places. En tout cas, je souhaite Bino la bienvenue dans l'émission Nabiso Lelo. Par rapport à un problème au soleil, Maman Mireille, ça va? Oui, ça va. Petit frère Websai Bisso, non? Oui, James, mon petit frère. Ouais. Maman Mireille, tu as mis une émission à Bisso, tu as dit que l'émission est objectif dans les arabes pour la solution. Parce qu'on lui dit que l'euro est comme lieu, peut-être peu mouton sous PC comme là, parce qu'on a trop de problèmes toujours traités au monde, on va bien à Bisso Libanda pour nous dire que même quand on a un problème, même quand on a un kutana nango. Donc c'est une façon pe non seulement au sungabino bat boyara à la maison ko sungape bat oyoyo batota la biso pe baro se retrouver dans même problème. Vraiment na zip chose à l'aise, ça va vraiment très à l'aise. Bato moni awa toza na ba pasteur, toza na ba artiste oyo ba sungara biso par rapport ya ba conseil, par rapport ya ko aider pour na koyeba neni na resource solution na problème na yo. Na ko yamba yo une fois de plus na émission surtout yeba Maman Mireille ayo kolukapso na émission na biso pour na problème nini tout landa Vincent, tonton Vincent, na koluka pour na problème moko ekomi na couple nanga. Pour nous mariés, nous avons mère de 2 enfants, nous avons perdre moi nanga. C'est pourquoi moi naza chochoté pour nous en passer ouais. Nous avons passé ma casse. Voilà, tu perdre moi na ya combien de temps à Belaki? Moi nanga abilité. C'est ce qui me fait trop mal, moi na abilité. Moi nanga koufu brusquement jusqu'à là on comprend ta koufu nini. Tant on a zongi kati nanga, j'ai vite compris qu'il faut na luka pourquoi moi nanga koufu. Oui, ils ont passé comme mes amis à 9 mois et par après moi on a koufa et puis ça fait mal. Ça fait mal. Maman Mireille vous a marié. Tu peux jusqu'au parler aussi que biso vraiment pas si na weza nini oyo etindi une émission. Pourquoi est-ce qu'ils ont na longola balinette nanga? Parce nanga iza ngai na mbai nanga. Eza pour na couple na biso quoi. Na ebité na lobanini. Faut comprendre nga na zana pasi makasi po ngai na boya ko sala ba vie à mobulu. Tant na zokola, je me suis dit il faut qu'on a bala. Mais na libala na banda qui bien. Kati na moniki na trouvé bonheur te. Peut-être y a un dépasse nanga makasi. On peut trouver bonheur te ça par rapport à mobali, il y a famille, mais on peut expliquer un peu ça détail, ça moins détail. Ah oui, par rapport à mobali nanga
famille mobali nanga très bien, famille nanga très bien, mais mobali nanga apesa nga chance tena za heureuse na libala. Ngala mobali nanga tozan 10 ans de mariage. Mais ça n'a pas eu 10 ans, nous allons rester qu'à 2 ans. 8 ans de mariage, il y a pas si à souffrance. Il y a que mobali nanga aza infidèle. Mobali nanga libanda, mobali nanga bimarafa même à camarade nanga. Na supportant autre 8 ans s'il vous plaît. Il y a pas si à coller là. C'est choquant. Vraiment, n'a évité. Arriva que maman moko na baki na kolande les choses pour na bundisa au début na zaiko silika na zaiko bundisa ye mona ki ça des jours et puis na mona zo changer te na baki na tale nano de ba bakara tala soki mto sa tale nano tale lié mais na mona changer te et comme acti na niveau kinga na to sa séparation des corps 2 ans to sa couple arrêter le moi sina mbali pourquoi pour na ebinga zo tambola te azobima asaba 2 jours libanda azo saba folie na mbongo so tunier azan réponse au peso tenaza moi sina na droit contrôler été nyonso wana libanda ba yebi ngote famille na ba éviter famille na ba éviter nazo bomba kande ba moi sa malamu atonga kandako na koma ki vraiment au bout pourquoi na boma libala na sani nyonso ka passe. Donc on a une activité dans la salle na mi pesa plus na musana nga que na tika na sala vinae. Tant que moi que ekoki peut-être yemo ko zonga na nzela. Mais ndeto ti siko tolo ba mumba na zonga na nzela te. Na éviter oh là là. Tant au bêtis le problème il y a séparation des corps. Et ça pour séparation des corps on a beau se mettre d'accord il y a mobile qui non beaucoup 5 stations tout est pour mobile azo tambola mabe to yoni mutu oboya na yo ko sala ko oboya na yo ko 5 stations to na mobile no vi que mobile na yo tambola za décision bien mi balé to ya yo oui eza décision biso mi balé yanga moko voir ndem mobile nga zo tambola na bando boya comme tel te nando obligé nda ça il a préservatif pour na éviter na yebi so vensa bimana ba mi intime nanga onga yebi marche na bango bazaki ba marié na yeba ki bango vrai bien mobile nanga bimana bango nazako obligé à tout se préserver pour na yebi ndenga zote ya zo linga wana te papa ngai na zo honorer libala nazo pese respecta ke mobile nanga nazo bima libanda te mais ya zo bima oza mobile nanga oui oza na posta nanga mais to sala boya lingité yango nazako boya nanga pour na kufate pour que ba nanga ba souffrir c'est ça. Et c'est vrai qu'on a compris que vous avez un problème dans le mariage et mobile est infidèle mobile azo déconne trop azo bima même na ba camarade na yo et mimi même séparation des corps vu que zo bangi na mobile na yo na nenga zo tambola qui peut-être pour falilo et ezara yango des raisons oyo oye l'émission oyo makambo eza na sima nango à part problème te eza yango te eza likambo eza sima na yango infidélité mobile nanga ebotela nga likambo eza ki na mutu nanga te ope un jour na kana kiteke na kosala yango mais ekomela kinga na volonté nanga te yango nde likambo ememinga awa nazala kotungisa manango mingi nayebisaki ami nanga ami intime nanga Laetitia Okoire ana France ayebisanga keza émission moko esungaka bato na makambo aboye apesa ye mutu apesanga ba contact nao ayisanga benga kombo mwamba Vincent akosunga o c'est pour cela na benga kio na yepo na zampo sali sungi. Chers amis internautes, je pense que on a compris un peu, pas en totalité mais un peu les problèmes. Donc infidélité, il y a mobile, il y a maman Mireille et Mimi Mabé moko na ndaku na bango parce que mobile est infidèle et créer des conséquences dans kati ndaku. Papa James, bonjour. Bonjour. Je pense que Marambo yo grande sœur azo relaté que ninge d'abord présence dans l'émission oyo oyebaki kozo émission toza surpris ninge grande sœur.
Oui, premièrement, on a surpris. On a côté dans mon bateau avant de belé et puis dans mon journaliste osé poser sur la question. Donc, on a étonné. On a étonné, on comprend que grande sœur a essayé de accompagner place au Kindi. Mais tu as essayé de faire mission, soit de place bateau basé belé. Surpris dans mon bateau. Et nous avons surpris. Vous savez que grand beau-frère a zotam la m'a bé côté Marambabas. Non. Quand on a évité. Tant on le dit que vous évité. Tant au grand frère, beau-frère a zola la banda ou t'es quand même au monde avec beau-frère là là. Non. Tant on a dit qu'il n'est pas l'autre côté, n'est pas l'autre pinga dans un surpris na quand grande sœur so mi manga milliard boy une émission pour nous dévoiler ba secret soit il y a foyer na yo. Na regretté. Na dessus vraiment na comportement s'afficher le lieu. Et puis attends na yebi vérité na yeba vérité na yeba loko na rolo baté parce que c'est émission en plein bateau boy na yebité ni no rolo James na ngina sunga muke eza émission weekend au lobby mais ça différent be émission belé to bomona na télévision eza émission moko ezo sunga batu eza pas so to zora ba solution bato ba vandi oyo bazara bandeko na yo biso batu to tono ba question to zara bandeko bato be ba otala émission oyo bazape ka bandeko na problème nyonso eza peut-être problème oyo tellement qu'ils sont très forts, ils sont graves, ils sont tellement délicats, ils ont peut-être moni qui mimi dans niveau haut. Donc on a aussi à l'aise grande sœur a eu décision ma bête. Bah te belé bar en émission oh bah aura ba solution. Donc ceux qui a un problème en émission ils ont pour besoin solution un problème au besoin na minute oh. Parce qu'il y a le bien que infidélité, il y a beau frère né mimi problème nandako. Il y a un problème mango ayoko avouer parce que besoin un problème déjà les bosso boto ko fait là. Auto fait la nièce na yo. Il y a le bien sûr que moi la belle guité du quoi confirmement donc vraiment on sait à la tempérance à kimia et non sur le cas awa ils a pour na kosunga bino boza solution donc quand non to loba na na vérité to na ko loba parce que imta mimingai ngafuna yo kai. OK donc maman Mireille je pense que na mengai peut na sur la mkena de konayo na habité problème en lobby que infidélité à mobile na yo et mimi ma benanda kuna binomi loko mura ma bena katanda ko to solo lango to kotsa mobile na yo pour to solo ne problème en ensemble na te na za pour son bananga za sur place pour asa concerné papa na habité eza so Nicolo bango mais nazo obligé nazo banga mwana nga mususu akufa lisusu te fo mbali nanga zala c'est ça. Chers amis internautes, je pense que vous comprenez déjà m'a ramené Nizo Kende. Donc maman a biso une émission accompagné na petit frère naé pour à expliquer biso devant à expliquer mobile naé conséquences et infidélité na foi na bango. Mais est-ce que c'est vraiment important James ça en émission? Si. Très important. Aza concerné ou comment je comprends? Non. James aza bras droit nanga. Ma côte c'est trop na ba faire nanga, na za ma ba activité nanga, James mto asunganga banda na bandaki. Et puis na yebi de pourquoi na mimi ouais. Beaucoup yeba tout à l'heure. Chers amis internautes, comme d'habitude, on a pris les soins de localiser papa grâce à maman Mireille, toujours qui va contact, il est quelque part derrière nous hier. Tozo kotisaye poto katoye ba conséquences et infidélité na yango ezanini na kati ya mariage na bango. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans d'autres. Na Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Dans d'autres, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont mis la main. Pour na bateau, d'autres, ils ont fait belle. Maxi bien-être. Alors, on peut ça aux forces.
ya bopikiliki ya bopika pene alors soko meli maxi bien-être yango moni nga nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu peti simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na Oui, cher ami internaute, tout ça l'entrée. Il y a Papa Nabiso, Monsieur Waterloo. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est quoi au juste? Mireille Non, s'il te plaît. James? Non, mais s'il te plaît. Mireille, c'est quoi? Mais s'il vous plaît, Ngam Naza. Je ne suis pas venu ici pour faire des blagues. Tu comprends? C'est ma femme, lui, à sa petite frère, madame Nangojo. Enlève ta porte. T'es dans d'autres micro pour permettre yo le va bien. Mais avec les caméras comme ça, avec les gens, je m'excuse vraiment. Non, s'il vous plaît, on a lobby, vous êtes responsable. Ce qui est au Bengu Awawa, c'est pas par plaisir ou bien par sentiment ou bien pour la bouzoba. Il y a ça c'est un cadre au tout ça là pour nous sungabat au bazan ba problème. Et ça, on a un cadre de tout ça là, tout pour nous recevoir un problème et tu comprends. Non, le problème est que Madame Nayo a un problème. Madame Nayo a un problème parce que je suis circuit en monnaie A. C'est-à-dire, il y a un problème aux autres concernés. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. J'arrive pas à comprendre ce quoi au juste. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Opposez la question bien. J'arrive pas à comprendre c'est quoi les problèmes. Fanda, oui, c'est un problème. Parce que j'arrive pas à comprendre c'est quoi, dis-moi. C'est ça les problèmes. Donc, comme tu n'arrives pas à comprendre, ça ne fait qu'à 5 minutes au Fanda. Parce que mon bateau bavandi awa, ce sont des pasteurs au bavandi awa, les bosso na biso, na bateau di karamas à travers bamisala na bango. Et il y a un problème. Awa ba pasteur au monde bavandi awa parce que votre femme a un problème. Parce que un problème moko ici est que abeng sa ba pasteur na biso pour qu'expliquer le problème aux années. On a lancé une tempérance et comme on s'est commis dans le cadre, ça sera plus aussi intéressant que nous je sais que ça na gré na yoté et que ba même na place à boy mais comme aussi commis même na respect à terre pasteur au basal bosso na biso au mekata rofanda oyo kade qu'est-ce que votre femme veut vous dire caméra oyo déranger yoté s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans quelques minutes seulement, Madame Iralinga Ipsayo. Je peux mettre même debout, ça ne dérange pas. S'il vous plaît. Et aux alamiers, aux fans d'apo, tout le monde est assis. C'est obligatoire ou comment? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est juste. C'est pas obligatoire. Je peux mettre juste, même debout, ça dérange non, pas. juste pour vous mettre à l'aise, s'il vous plaît. Juste pour vous mettre à l'aise. Nous allons comprendre que ces années, les cas. S'il vous plaît. James, est-ce qu'on va nous, s'il vous plaît? On va la première à beau-frère. James, pardon, dis-moi, il y a d'autres temps, va nous avoir. Monsieur Waterloo, d'abord je commence une fois de plus à m'excuser par rapport à Nengeto Bengisho dans le cadre Oyo. 5 ans, place au Bandoroya et puis ma cabine au Kuta. Mais il s'est fait que votre femme nous avait contacté, nous l'équipe, il y a structure Oyo, pour nous expliquer le problème Oyo à Zanango vis-à-vis il y a couple Nabino. Je ne sais pas, peut-être ce problème est allé. Tout quoi ranger en andant comme il a bouité. Tu m'as dit bien avec le pasteur, je connais M. Dadi, il est un artiste et comédien. Pour moi, ça ne m'arrange pas. Je ne suis pas d'accord. C'est ce que je dis. Au moins, ce qui a eu dans Awa, on le bien que beaucoup traité le problème il y a eu des problèmes que vous avez à traiter à la maison. Mais si vous dites madame Animi Koya dans Awa, c'est parce que peut-être à mon que les problèmes sont traités il faut un cadre moko où il faut apporter solution. Et elle a préféré qu'ils aient devant le pasteur pour les Kambo et Salama. Donc, c'est vraiment la singulière tempérance. Tout solo la madame, oye ba problème nini oye à Bengilio A.
Merci, monsieur Waterloo. Madame, il faut comprendre, moni tant to bien rara, to y a au moins yoye ba kike, to y ma mission mais y a ba kite. Donc c'est normal des fois to combat donc to condamné et c'est normal que afficher attitude ça va? Oui. Tu avais insisté que Azal à présent pour que au mekapé ko relater biso un problème nini aux anango nakati ya mutema na yo oyo etindi yo en émission oyo. Et je pense que ça va maintenant. Oui. Ça va maintenant. Oui. Okay. Monsieur Waterloo, je mérite que vous allez un peu ouvert envers biso poto iba deni to sur le problème oyo. Nous sommes un peu trop dur mais dans vraiment c'est relaxé mouké. Vous allez vraiment l'aise pour que tout mekapé kosolo na yo. Moi question mo kana ina tuna. D'abord, mes condoléances pour moi, on a bien beaucoup perdre il y a un mois passé. Mes condoléances par rapport à n'ayant beaucoup perdre moi là. Et ça les bichons vraiment passé, il y a à prendre une nouvelle wana. Mais personnellement, est-ce qu'on peut avoir des fiscs un témoignage il y a moi sinayo et pas nayo. Ne mobile non soit commissaire moi sina ne mobile non soit dans la considération moi c'est ce qui toyo kata moi témoignage moko ya muké pas moi ça va que tout passer par aibisa oni naza na besoin. Mais c'est ma femme à moi parce que na lingaka je l'aime beaucoup. Comme il est là, il sait bien comme je suis ici, je l'aime. Je suis toujours ensemble avec lui tout le temps, chaque jour. Et tout va bien dans votre foyer? Il n'y en a rien. Vous avez bien des problèmes à part quand moi na obotu. Tout va bien, problème est athée. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, je suis trop sûr. Madame Iré, contrairement à peut-être au papa rassuré que tout va bien dans le foyer nabino maram tout qui est bien n'habiter ce qui au monique c'est bon maintenant pour tout sur la likambo. Vincent et le comment tu es au marché dans la vie. Peut-être que tu as un bomba pour amoni batuya habiter azo s'assemble. Mais le comment tu marché les sous entre nganaï. Comme exemple, tu as une alliance tu respectes l'union à bisoté à Longola, capé na Longola. Mais tu balana officiellement la mission nzampe na mission l'état. Et le comment tu es au marché. Na ye awa pona ko bimisa bitena na posa soki na ebitena lo bani ba de ko zala te quand même relation ezala malamu po bana bazaki na kati ça de na uta ko ebiso avant mba na ngakota ke to ça 2 ans ngamba langa to ça ko pla le solo ko moi sina mbalite à sa témoin il est là. Mais Nathan soit nanganzaki fidèle en tant que marié, nous respecter les banangali conjugal nangai. Mais mon bananga tu as cause de fidélité. Mon bananga kosanga ebele. Mais ça n'est pas oui ta souffrance. La souffrance mingi. Nous sommes là pour supporter ngo. Mais ça talanga na le bien papa. Na moi sans ambassade ngala ba qualité nyos. Mon bananga respecter ba qualité nga bon moi cité. Balanga kosanga tout. James, je pense que grande sœur dans la souffrance, moi je déranger la mythe. Mais il y a une personne qui est très importante dans l'histoire de la Bichoualilo. Mais dans l'Inga va to bétel sur la moutouana, tu es une grande sœur. Quant à moi, est-ce qu'elle a pu nous comprendre au grande sœur comme il y a problème ni une grande sœur. Je me suis comprendre que ça semble oyebi James. Obinga pas si on a grande sœur na zomona nanda ko mbayi na oyebi. Malgré famille nous ça va éviter mais yo vous allez que on approche nangai. Oyebi tika ko ça semble poser mobile avec nangai. Disolo pe esunga tanga kubala eba ndeni na kutamsali bana oyebi obi combien na souffra oyebi na bombelo le côté na ebisa ndeko oyebi sa ba parenté ko isa la famille te mais oyebi pour vendre pe na ndako nanga
au moins combien de fois na lalate na lelaka oyebi James wa mobali tika ko ça semblant oui lek nanga yebi au ça semblant peut-être azobanga boyfriend mais sinon ayebi makamnyo pour avant na ndako nanga avant voyager à Afrique du Sud ayebi papa Vincent naza posa na bongisa makamnyo somba moko na poso ko tsanga mutu oyo na singa kyo za na émission lelo na bité soko contacta qui oui na contacta qui est mais est-ce que vous assure que ça décision bien pour le Michel Camon il faut azala kaka na biso si sûr il faut azala papa na posa kimia kota na za kimia te depuis les Camerounais na loba oyo salama na zardisu na kimia te na posa na miso alek nanga so mbai nanga na mutu mopaya wana koya na loba vérité pour na zona somba kimia papa Waterloo, juste une petite question. C'est vrai que ko bimisa makame ya couple na bino na bato yebité, c'est pas facile. Mais moi, est-ce que personnellement, vous avez remarqué quelque chose, un changement, le romo boyo oyebi ke za la raté na couple na bino mone comme ko apparaître à part peut-être ba problème maman est soulevé biso toni vraiment te relater mais de votre côté est-ce qu'il y a un problème monique ko pousser moi sinayo ayana ba place à boy peut-être le ko lobera eza depuis moi na kufa ma femme azala soukimiati voilà na butu on est insouillé salamuka qui n'est pas 0 heure commencer à pleurer. Comment on a souci, comment on souci, mais on peut-être na koloba. C'est tout. Tant on a accusé un peu na comportement na yo que ozo André à son certé ya bonheur ou ya ça tandagi na mariage est-ce que est vrai to ozo reconnaître en auto ezara yenda zo comprendre yote. Est vrai. Est vrai. Cher ami internaute, je pense que maman Nabiso, papa James Sokova pour Oza la Pemeni à beau-frère. Cher ami internaute, je pense que problème tout ça c'est que maman Mireille, épouse de monsieur Waterloo, a vivre bonheur te na mariage nae parce que papa Waterloo a zo pesa été oya zozela James qui est son petit frère maman Mireille a lobi que suite il y a infidélité il y a papa Waterloo ma bemoko et na couple na bango et yango etindie aya na émission na biso lelo po aya ko avouer mais na koluka ko ya ko avouer problème ango maman Mireille a a besoin de mutu moko azala présent na émission na biso pour que avouer problème ango donc pour expliquer biso problème ango ndenge za pour azwa pena tana ko relater ango ezo senga présence ya ndeko moko azala na émission et comme notre équipe est très bien organisée on a eu le temps de faire des recherches pour t'envoyer ba kokota contact na ndeko wana pour évoluer vite na ko senga na sécurité a fondé la biso porte to yamba papa na biso et puis to yeba nini to ko évoluer na émission na biso sécurité font la porte to yamba Vanda bonjour. Bonjour. Ça va? Un peu. Et bon, on a une ce qui est possibilité, ça dit. Bateau alors ba combo na yo. Ouais, combo na Vini. Vini, to yambio une émission na biso. To koye ba ozana ni par rapport à bateau yo misa to bavandi a. C'est juste un ami na ya James. Zami ya James bozabana botanga resika botanga esika moko bozani amitié nini ya quartier ya classe to ne.
Oui, tout en a ici comme moi. Tant que c'est comme encore, c'est-à-dire qu'il y a amitié en automne. Tu peux pas se dire qu'il y a amitié bino mbaliza nini. Autant que c'est comme encore amitié ka bon monde on a raté pour zapper na ba mista makasi. Non, tout ça vraiment ba mi et bandi na école tina ba parler bani tout ça vraiment ba mi. Et oui puis papa va ina sou. Ouais, na ebi. Azana no. Mobali ya camarade na ngai. James, Marambo Vigna Lobby, oui, bien. Oui, réellement, bien parce que Vini a ami moi de préécole primaire, de humanité puis université. Na surpris de na moni à côté parce que quand ça va faire la vérité à ma camwa bengi bisoir. Mais na comprendre la vérité surpris Vini subitement côté na comprendre et comme il sous problème nini. Oh, Vini a quoi hier la vérité à éviter. Tu n'as pas étonné vraiment. Monsieur Waterloo, vous connaissez, avant d'appeler sa madame nos paroles, il faut au moins rassurer que au moins Boyebi Mouto Tokotisia. Oui, il vient souvent dans ma maison. À chaque fois, je ne sais pas, jusque-là, j'arrive pas à comprendre, messieurs. Et à Canada, que camarade, il y a beau frère. Oui, camarade naé, un mot pas que panangala la ka, il m'a comment causer un peu ba charge à faire et à madame, parce que lui a sous il reste à l'Afrique du Sud, c'est pour ça qu'il m'a comment aider madame. Il y a en Afrique du Sud, avant la zone à Congo. Il y a ressuscité. Donc c'est retrouvé en déni. Non, ayaki juste parce que ndenge mwana kufaki yango ayaki. Ok. Maman Mireille, je pense que tant au soleil qui n'a eu et puis Vincent pour na solo pour na bimisa mutema pour na vouer ma ramazan au besoin et aussi nga Vini camarade ya James azala présent na masolo to sala Vini azawa aussi nga ke papa Waterloo azala yo moko ba ke koya na James c'est là mon corps. Je pense que il est maintenant temps de nous dire c'est quoi les vrais problèmes. Oui, Vincent. Nalingi bien avant bana ngai bake soki na oloba likambo yo eza pona lingi mingi. Et puis soki likambo esalemi eza te pona futisa imasumu no loin de là eza ki pe na disons na volonté nanga te et comme qui brusquement na ebite na bando s'attendre nango te Vincent. Naza chrétienne na sambela na sala nzambanda bomwana mais là on a côté libala compte tenu comportement mbai nanga naza ki obligé à komela kamasanga peut-être pour na kobosana na komaki komela masanga ngana naza komela te Vincent des fois on met ba whisky masanga makasi Vincent na on met la whisky et puis toi ya kutinga na on met la kipanga te Vincent izana na biso ke to za baloba mbai nanga ngai to za ba juif de ba to baloba ke baloba we na comme na oloba peut-être c'est concerné kutima baloba mbai nanga kipanga li sous des fois ba feti même na famille so ba petit biso invitation akenda nanga ite na invité amona nanga ko soni ni alinga soko bima nanga ite ezana un jour mon maman mon tout ça quand ba faire balaki ba pesa biso invitation à couple n'intéressa qui mobile nanga mais sans ben nanga lobby a obimate poza makambo na ya ok fetité na supplie na bit longola ngata soni polo amona ngali so le côté to que en fait aboyaki je me suis dit comme d'habitude na okenga moko yé moko a proposé ngana mema Vini camarade James abi lokola eza feti mema Vini d'habitude peut tamla kana Vini depuis James a kenda Afrique du Sud des fois na tinda kaina makambo ya musala. S'il vous plaît, Tonito comprendre moi le romoko. Tu nous as dit que
vous en avez pas ça vérité, conséquence mon co, fidélité à M. Waterloo et mes conséquences dans le foyer. Aujourd'hui, qu'il y a des fêtes, je vais d'abord qu'il nous tique. Et si j'ai bien compris, comme vous avez pu trop venir, il fallait venir accompagner la fête, c'est ça? Il y a un proposé na manifestation. Il y a proposé Vincent, tokenda fêti, et puis fêti le kanango, na zonga na ndako, na continue vinanga. Et après, na moni mwana na tomo mwana la muki kaka ya kolemba. Na toki me mwana hôpital na poko les mêmes jours mwana kufaki. Vincent mwana nga kofi. Je tout comprendre. Ça mwana nga kofi. Na matanga wana kandi zalaka na baluba makambo bimaki ebele bato bazolo mwana kokufa boye. Oh kotala kande na zalaka o mwasi oleki alataka mabepe omeka bilobe ndezaka na Kinshasa. O mwana kofi ponga na salaki na bimaki na trichaki mobile nanga. Mobile nanga ibi comportement nanga ndimaki famille na ita kotela kingai. Mais ça Bananga zaki ponga ipo yebinga depuis tout ça na tika ko tricher été. Et puis matanga sili et panzani. Et après na kena contacter mama leki nanga po expliquer ngana nkutima balu papa na biango vraiment tenga na botemi na kolia. Mama nanga bando ebisanga. Nde mwana ko fils eza pensa nde bazo suspecté et cause à yango po mwana kufa bongo tena baluba mwana beli café vana tongo na pourquoi kofi les razo fait comprendre dans la vie je me suis rendu compte que na je vais tout comprendre bien. Baluba so bazota la biso na minute oyo na bité so na baluba na salle donc il y a un problème il y a Chibaou je ne comprendre bien peut-être oui personne n'a invité mais on a mis la bima ndoki oh nazo yabate ezakpe ay sambana ngai. Donc ce que moi na kufaki ndenge famille na baba ndoko loba ke otambolaki yo moko lelo o confirmer ngo ke otambolaki Vincent na ibitana lobani ça pour ça la vérité pour n'habiter moi na biso. Oh, il y a 8 ans. Oui. Na tambola qui me na ibakite. Na ibakite Vincent. Quand na utiko na utako episo kana koma komela masanga. Ezaki pe na tambola na sango kate ezaki voilà mukola feti. Non. C'est ça. Beto ebina bien. Là, vous perdez. Non, ça va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Waterloo, calmez-vous. Mais ce n'est pas normal. Zelo yokana likambuti na suka. Zelo ka likambuti na suka nengeza. Zela na likambuti na suka monsieur Waterloo. Calmez-vous. Calmez-vous vraiment. Diani, oh, ça coûte, ça me pantine s'il vous plaît. Au confirmer qu'au tambolaki et au tambolaki nanani
et puis ezalaki ndenge nini nayoka sonyi nanga moko nayoka sonyi nanga moko eza makasi kobanga réaction papa te bato bazawa soki oyaki na émission eza po tosunga yo mais papa bapaster basunga yo il faut bayeba likambo ndenge eza fo bimisa vérité nyonso kobanga te kobanga réaction papa te on est là to protéger yo mabe eza te mais yebisa biso vérité nyonso nayoka sonyi nanga moko pensa nayebite naloba nini nayebite naloba na zando ngamu napomaki mwana nga to naloba nini nayebite nde nalobaki ezaki mokolo ya feti tokendaka feti na fini et après na retour feti esilaki mpe ka bien na retour tomozonga ezalaki na macampagne tomozonga nazwi crevaison Vincent nabengi mobali na ngai nayebisi papa nazwi crevaison azwa voiture etikaki na ndako aya kozwa ngai esa mobali na ngai aboyaki ezalaki na ndako mpe te ayebisi ngai aza na makambo na ye akokoma place ngai aza te nabondenge papa nakolala na nzela alobi nanga nazonga feti nakozonga feti nde nini ozalaki yo moko nazalaki na fini fini aza pembe na biso nayese papa luka ata place ozala nza mwasi nao ya kozwa ngai nazobanga place nazali ayebi nanga moyen eza te nazonga nakela na feti mese na moyen kozonga mpe feti ezalaki te ere wana transport eza te ezalaki ba 2 heures nazalaki décide na kati ya motuka nayebisi nabengi nabinala na kati ya motuka mpona protéger moto abi non naluka nakende na susi ata noka bapolisier baya kotala motuka naluki place wana susi ata ezalaka te nayebisi vini azala na nsima ngai nabuka kiti ya liboso mpo nalala nayebi te instant likambo nini eyaki na butu wana okomprendre te biso mibale na kati ya motuka nayebi te butu wana nde butu nakosaki mobali na ngai butu wana nde butu nabebesaki alliance na biso butu wana nde butu nabebisaki libala na ngai obimaki na vini quoi James, tout s'est calmé. James, tout s'est calmé, s'il vous plaît. Vini. Grande sœur n'a Vini. Non, ne touche pas, ne me touche pas. Vini. Oh, vite, la grande sœur n'a Vini. Vini, on sait bon pourquoi laisse-moi, laisse-moi la question. Transfert, il faut oser, quelle bêtise. Et au père de moi, on ne voit tout ça. Ne me touche pas ici. Fini. Fini. Tout le temps, on te passe à un jour fini. Cancer nangai. Monsieur James, calmez-vous. Calmez-vous. Ce que ah ouais, ça pour to luka solution la makambutu neza. Zoa vraiment en fanda. Voilà. Donc zoa en fanda parce que tu ah pour luka solution Monsieur James. Cher ami internaute, je pense que situation ici est bannie. James, pardon mon frère, pardon James. James, pardon, Vanda tout sauver, James.
Tout ça c'est toi. Tout ça c'est toi. Tout ça c'est toi. Imbécile de Dieu comme tu es là. Ah, laisse-moi. Sécurité, Kaboula, bon, s'il vous plaît. James, s'il vous plaît. James. Comprenez-nous, c'est pas facile. On a compris tous les problèmes. Maman Mireille, Nami Sevini, Oazali, petit frère, camarade de petit frère, maman Mireille, ba occasionné qui liwa, il y a moi dans la bango, il y a moi dans maman Mireille, mais c'est Waterloo, suite, il y a problème, il y a Chibao. Donc maman Mireille n'est zawana, Tambolaki, et côté déjà liwa nandako. Je pense que naïbi que n'abné na okara pas baluba, déjà n'engé avoué, déjà c'est déjà une solution pour naïe. Na retourne sous bango ba question parce que état la moza soubienté. La place c'est maintenant au conseiller parce que moi je n'ai plus beaucoup à dire. Tous on a privilège de recevoir comme conseiller Dadi Dikamba, la Ligue des Champions tapis rouge business en bongo. To bien qui payé étant qu'artiste, étant qu'acteur, comme un scénario, aibi peneni na ko sunga bato problème parce que na histoire tout basara a toujours fin. Donc des basara fin c'est que basa vraiment très habilité pour na ko pour de pe bato ba conseil. Nazo bandai pa naye par rapport à Nyonso Moni awa leki awa qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil na mobali et puis na maman. Merci Papa Vincent. Nani suis eleki awa en tant qu'artiste professionnel. Na reconnaître na mobile. Parce que dans un moi c'est na yo opesa ki valeur na miso ya batu. Moi c'est alobi tant mobile na posa na ye abo ya raté. Mais asengaka ba se préserver parce que mobile azotambola bien te. Azosunga quand même libala. Azosunga quand même bala zaki kopesa quand même bala na ba valeur. Mais pour le lot moi si akoma la batiti ya kolangwa ka tia kokwea na ekobo. Toujours sur hoteleza kaka erreur ya mobile parce que mobile ne te kuma pap aloba rapport na moi si na aimé rêver. Ce qui m'a baisé tout à carte sur table. To négocier to yeba mapeza wapi moi so yo bali obimisi mbona ko bali ka facilité malgré le lot mokile comme la difficulté mais ko bala ka les ala qui famille faut pas contribuer ba sangisa pozo mona moi soir bon le lope mungidi ngongi kotala makambo mona mobala ke kozwa mbongo ne soki wapi soki bimila ki wapi ya on les créer ba problème na mabala bala ki moi soir ba bible bi pour le meilleur pour le pire. Moi, si peu, étant qu'une femme honnête, quel que soit le problème, on parle na yo, ou comme on peut le degré à comme la pas masanga bongote, parce que balobi, tout l'ingana nata on va passer na bisengo. Donc yo côté que j'ai na pi na libala na bino, donc on m'a baissé ya qu'il fallait kaka au tenir, ce que là. Un peu fatigué par rapport à mobile. Mais, étant que bah humain, erreur est humaine. Mobile a la faute, moi ça a la faute. Et côté sur une coutume, boson à quand la famille, bosolo là, tout y a kimia, les balezonga, ou les kaki, peut-être on gagne. Tout ce qui domine la Koloba et moi, n'a pas si mal au papa, Mousselanzam. Merci pour la parole. Je pense que Ndenge, tout Chukolanda, ce qui vient de se passer au niveau de ce couple, finalité Nango, Ezali Namnutoyo, c'est le mot divorce. Alors, j'aimerais vraiment parler que sur ce mot-là, divorce. Le divorce n'est pas consommé tant que à l'État, ou bien
quand on prend la décision chez nous, pour notre cabana, avec notre conjointe, mais le divorce est à consommer tant que moko à commettre infidélité. Pourquoi? Parce que de la même manière que le mariage n'est pas totalement consommé quand il est béni par le pasteur, ni quand on vient de donner la dot, le mariage est consommé à partir de l'acte sexuel. C'est de la même manière aussi que le divorce est consommé à partir de l'infidélité. Tant que moko accueilli qu'on commettre adultère, accueilli qu'on y sous libande à mariage. Voilà pourquoi Christ a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Et il dit il est autorisé à un homme ou bien à un homme de répudier sa femme que si la femme commet l'adultère. Ce qui veut dire le jour où la femme a commettre adultère, c'est à ce moment-là que le divorce est consommé. Alors on a les kamnabiso tozolo bela awa. Est-ce que le divorce est déjà consommé? Oui, effectivement, le divorce est déjà consommé à partir du moment où maman accueilli ko bimana mutumususu. Mais rentrons dans la Bible, est-ce que possibilité à réparation est athée? Est-ce que quand Christ dit que l'homme a le droit de répudier qu'en cas d'infidélité, est-ce qu'il n'a pas une marge de réparation? S'il y a une marge de réparation, la Bible a dit c'est lui qui confesse et qui abandonne, il sera pardonné. Et la Bible nous dit il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Et même Christ dans sa prière, quand il nous montrait comment est-ce qu'il faudrait prier, il dit pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous aussi nous pardonnons aux gens qui nous font du mal. Alors si vraiment nous voulons vivre ou bien recevoir un pardon continuel venant de Dieu, on doit aussi apprendre à pardonner aux autres. Et de toutes les façons, on n'est pas aimé par Dieu par nos actes, c'est par grâce. Ce qui veut dire qu'on ne mérite pas d'être aimé par Dieu, mais par sa grâce, à l'Inga Abisso. Alors, maman a assez à commettre déjà adultère dans le mariage, aza sous na droite, yakova na kachalibala. Mais, toutefois, papa koki ko y a la mesure de grâce ko pardonner a mérité mais par grâce a koki ko continuer relation na ye parce que azape a besoin un jour m'da mais pas limbisaye na eloko mo rosala ka je ne sais moi quoi. Alors aussi longtemps qu'on a besoin que Dieu nous pardonne, nous avons aussi besoin continuellement de pardonner aux autres. C'est un peu ma petite contribution. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont en train d'aller vers le divorce que le divorce c'était un échec. Vraiment c'était un échec. Si tu t'es marié et tu veux divorcer pour n'importe quelle raison, tu es en train d'échouer toute ta vie. Alors pardonnez comme Dieu te pardonne, aime comme Dieu t'a aimé. C'est un peu ça ma petite contribution. Merci beaucoup. Bon, merci. Na contribuer ka na idée na ngai na makambo tiko lekoyo. Po na ngai penza na moni yango ya mi makambo minene ya miketi. Tant babalio déjà mwasi. Il faut ondima charge ya makambo nyoso yokutana nango. Bon mobali na mobali ana ndenge na ye. Babolingo muso ezali sala manango et salami ou bien un mois moko après bato babalani. Na moi pamba moi ba na bien ezati tellement biso toza éducateur de masse wana toujours éduquer masse ngai na moni bina mama yo ana tort ndenge ni nzoto ya yo okende kopesa yango et pas ya do camarade ya leki na yo que soit papa zaki na mabe faut en maîtrise ba mama kala oyo babota biso babota ba mama na biso yebi ba bitumani babunda na libala. Et puis tant que la maladie a ma bise à la rater dans nzoto ba papa bazayi na pai mais ba maman ba kotisa qui maîtrise faut que ça na maîtrise tant aux yeux engagement tout charge moko boye aux a soutenir tout ça qui pas na binotin faut supporter faut continuer toujours côté yaé parce que asaka ka lwa nditi mwana anga yoko kaka po tanga kota ki aboye ko fanda maloba na yo wana o lobaki ekitisa ki e tindenge to fai na yo wana donc maloba na yo fallait za kaka toujours efficace mo pe kitsae. En tout cas, papa yopé, faut doser système déjà kanda. En tout cas, kanda moko. Donc, on a besoin de sur les kambako banga.
arobanga voix même ko biso likambo pour maman a commenté le moi bien te de moi na kei donc moi na déjà akei na kati na bino do bozangi loko moko boye zaki lem so fuyi moko boye pour na biso pe na mboka na biso to koti moi di boulot moko boye parce que moi na pas ko zapper ministre à cause zapper président mboko yo mais to perdre di ko ba bêtise na bino faut boye ba ko gérer ba problème na ba foyer na bino. Merci Papa Vincent na maloba oyo pesi pona ko contribuer na likambo ya munene oyo komeli biso nazolo belango na basipe misatu na retenir biloko misatu na kati na yango nazo retenir infidélité nazo retenir vengeance eloko ya misatu eza solution personnelle nda aboutir na liwa ya mutu parce que mon toit qui comme pesa solution yimoko sans fois consulter nzambe et là on a zolo balibala comme to ba mi kolonyon so que ezane loko bundisa manasi na moyo lokwa libala na église parce que tant to zolo ka bolingo to zoko tango na libala tango po loki bolingo ko tango na kati na église ya wana satana asepela kate komona batumi bale basangani tango batumi bale basangani alukaka kotselo komoko boye et kotsa bukabwan oyo affiché d'abord vis-à-vis ya famille na ya mwasi na ye parce que en tant qu'un homme responsable biloko bele abeta au karaté il faut aller autour ya famille na yo malgré fidélité na yo il faut qu'on soit possession ya ndako na yo et fait que au salier na mutu bokomi mutu moko kobima libanda za na on impact mon côté tango yozo ko bana kobima libanda conséquence lelo tozo mona mwana oyo azaki fruit ya bénédiction azali susuti baba zolanda libiso ba mona ke mwasi abumisi mwana ngape na koro bake mobali abumisi mwana fidélité li bose bandé pas mobali parce que moi si pona ye a trouvé qui solution ya bien oyo akoko za la leza komela masanga a trouvé qui solution ya bien que ceux qui n'ameli masanga na uzana kimia ceux qui n'ameli masanga e opesa nga poni zoka nda toza na problème ato meli masanga problème ki makate pome ko kimate zo lokolo kimi mbula oyo ko ya ne bal nde solution luka ki yemoko mais na quit et même na acte oyo ko tisi tibau oba nde ko baluba ba benya ngo tibau musupa ko condamner coutume de part et d'autre coutume nyo se za la mabeti. Parce que tant que tu es en Égypte, tu as or batonga tabena ke biba en Égypte. D'où coutume nyon se za mabete za na bilo musu za coutume za important ko sale lango. Les loso qui bazoro ba bibe zo bo infidélité. Mais coutume pe ba lube bazo bo infidélité. Que so sale infidélité conséquence nango ezabo. Mais de part et d'autre za mabete. C'est à nous de ko ya koyeba ke ni to ko kiko tambo tango to na katina libala. Maman tango mobali abimaki libanda aussi porté pendant 8 ans au tukoloba au moins c'est conséquence il y a jour moko et même le bisoni être kozongi c'est moi en vie point d'interrogation dessus même papa kozonga kenatiki kindumba na kobima libanda le susute mais image ya mwana wana est-ce que kolungwaka na mutu na yo point d'interrogation elengi ya mukolo moko ya minute moko ya seconde moko e o bebi sa vie ya mutu mobimba e koko bebi sa vie ya mutu parce que na sentiment pe moko ya mukolo moko e bebi si mutu tozana mutu lisusu te mwana 8 ans to bebi si pona buzoba ya famille pona buzoba papa pona buzoba mama parce que yo mama soki o trouvaka solution personnalité o lobi ko zali chrétienne. Ce qui est la grande Zambéwan, on a Bible que venez avec tous vos fardeaux, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. En principe, et pas en Zambéné Tokotakakimia. Ce n'est que Dieu qui est capable de changer la vie de quelqu'un. Ce n'est que Dieu qui est capable de raison qui s'amoute dans zela. Bishop Petro peut sa conseil mais tout ça mais la grande Zambé simba mitema bato oyo. Et ça même pas toi Zolande, bisozo subir même problème. Oule ko lukanganga, oule lukatata famille qui me le pas dans Zambé. Panza mena va protéger. Solution personnelle peut ça que l'on comme côté.
okoko adopte ke na kobana komela masanga pona bosala meza ko sisa likambo te mais ce n'est que nzambe o nda sisa likambo papa zongela nzambe zongela ndaku na yo tango yoko linga zongela ndaku na te meme siko ko kende okomema kama makambo oyo meme siko kenda usala kindumbo okobota mwasi wana pa ko bimana mbali mususu okokoma kama mobali oyo abota abana bakufaka mama talela siko nzambe tala siko koyaki solution yo lukaki vio mona ikeza malamu ya komela masanga ta place memio obi mape atana mutu mususu te leki na yo pas tozozo leki na yo obimina leki na yo c'est l'inceste te kotisi na famille et relation ni notiki siko entre leki na camarade nae pona ko clôturer nazo senga papa Waterloo mitale siko bungaki au réparer et passe la responsabilité na kati na dossier ils a partagé ozana mabe oye bandaki pa na yo mwasi pe azana mabe kutu leki abatu na omone mabe te pasa sala ngosu milangwa eba kutu te keloko ko komela ye mais conséquences toujours à masanga bino bato zo vivre na kati na masanga et tinda ka bato kana makambo mabe masanga ete ya kamutu te sauf pour ça kamutu ka connaître ba acte ya mabe tozongela tokovanda tokosolola tokotalisa bino bible ndenge lobi parce na kati émission moya tolo makambo nyonso ezate mais mizongi sesika na yo mama zonge sika na yo comme ça nzamba akota na libala na bino akotambusa bino akopesa bino démarche ya sika ngana suki wana zongi simi ko pande ko pasteur Sony. Merci pour la parole bandeko likambo eza likambo trop choquant. Mais Bible et Lobby n'a proverbe que les justes ne craindront jamais de mauvaises nouvelles. Pour Nabiso, ils ont mauvaises nouvelles, mais to bangiamote, ils ont musala Nabiso, to yebindengeni ni toko Luca, to solana bandeko après awa parce que avec l'émission temps ils ont calculé. Mais na ko bandana bandana pesa passage biblique moko na 1 Corinthiens 10 na 23e verset nango balobi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Donc, kosala kindumba est permis, mais ça n'a pas utilité. Kosala kindumba est utile, mais ça édifié. Tant que le but est utilité, voilà conséquence. Tant que le but est édifié, voilà conséquence. Nanyon soana. Mais pour le coup les alikambo ya bolingo, les alikambo ya couple. Na kotanga ngo na mukanda ya 1 Corinthiens na 7e verset. Tobandi na premier ou kititi na se bazolo banabiso balobi que il n'est pas bon de l'homme de toucher des femmes. Donc de toucher des femmes kosimba moi si mususuté hormis moi si nayo. Donc ozana accepter sur moi si mususu à part moi si nayo. Et balobi de même na moi si aza permité à simba mobile mususu. Balobi na biso lisusuke na se soko kiti balobi que et sengeli na bino moko lokola mususu ami pimate donc bo s'abstenir te o ya pekisa muninga o ya tika bwe po balobi ke nzoto ya mwasi eza ya yete au contraire eza mobali de même ya mobali eza ya yete eza ya mwasi mais bien aimé likambo soke komi faute eza ya bino mibale mais faute o e causer tort na makambo nyonso eza ndeko na biso mobali yango na kosenga na coutume na ba appliquer ka coutume to appliquer coutume obimba o eza bien na kosenga kutu na communauté luba ndenge basala chibawo ya basi chibawo wana pe kota tina mibali pourquoi ko sauver mobali ko kwisa mwasi or infidélité qui par mwasi te qui par mobalité infidélité za de part et d'autre mobali asali infidélité et causer makambo moi c'est pas sali infidélité causer makambo donc ceux qui basali chibawo bako kisa yango moi mobali pe akota na chibawo so mobali pe abimi mobali pe azala na mbano na ye c'est pas seulement pour na mwasi nyonso o ezanini suite infidélité et dédé bino bat bokansa ke masange consola kati masange pesa ka double souci social bo se pesa kanini après avoir commis la masanga au perdre ni mbongo yo sombaki masanga eza souci oza susu na mbongo te o raisonner mbongo na ngala la na ngosoki na bombaki mbongo ekei le deuxièmement tango meli kwiti après kwiti makamo ya kasima ya kwiti eza epesa ka des soucis comme il a des soucis na vie na yo eza na tina mon côté alors il serait mieux nabino bat bozola ndabiso tozolo bakaka na bango te problème e comme bango yo pozotala nga ozana problème wana zala na courage ya kwa avouer nazotala na mukanda ya des chroniques
De Chroniques 7 na 14e verset bazolo ba muto ya komi kitisa avouer mabe na ye balimbisaka ye. Il serait mieux ozala mutu ya liboso ya kosenga pardon ya komi kitisa so sa likambo. Mais bien aimé komi kitisa iza arme o elongisaka mutu. Komi kitisa erandaka adversaire stupide, erandaka adversaire faible na mutu amikitisi. Et komi kitisa ekomisaka mutu makasi parce que mutu amikitisaka rataka eloko te. Mutu amikitisaka azalaka toujours na faveur moko boye songolo. C'est pourquoi moni même les lots potos à la otoza Jésus amikitisaki. Ils étaient nombreux. Pour ni Jésus amikitisi. Abi non non, ngai moko parce que la Bible solo bana biso que la parole s'est faite chair. Do lilobela tinzoto. Lilobe mikitisi nzambe ye moko akomi mutu amikitisi po biso toza la otoza. Et ce qui est OK pour nazala direct na maman. Ce qui est OK autant na mukanda ya Corinthe, il y a Romains 12. Je crois na 21e verset. Bazoloba surmonter likolo ya mabe. Mabele ke la yoti. Balobi tika kanda ya nzambe et agir et no ya yo. Et lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour na nini yo kolingo venger na place nzambe. Et dans tout ça makambo nyo se comme na couple pourquoi? Parce que bo saleli volonté permissive et non volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite de Dieu bo simbi salibala na bino pa ya nzambe. Nyonso boko sala nzambe nda kotambusa bino. Mais loko na kosenga na bino les couples papa na yebi ki oza très colérique kanda e futa kati. Nyonso ekomi na ndako na yo eza pona kanda. Et kanda ne produire infidélité. Ngai kutu na koloba boy, infidélité nde produire kanda. O chaki infidélité liboso, o che infidélité na sima kanda liboso pour moi ça vous na contrôle ou contrôler té. Oyeba ko sala pour moi ça bika ke mobali nga za ka mutu kanda. Mobali nga za ka mutu kanda, moya contrôler ezati. Or ezaki ironie. Voilà siko solution autojui. Lelo to perdre moi. Lelo famille mbale vandi. Décision ya famille. Ba famille de bazana si ba découvrir que ezati bao. Donc décision famille zani faut répudier moi sinayo. Mais biso to kabola bino te. Biso eloko tozo senga na bino. Ngai na ko senga na yo papa na za direct na yo papa. Ndengo zawana yo sukom to ko jouer médiation entre famille na yo na mwasi na yo. Biso to ko permettre te ke boka bwana. Nyonso yo cause zanani ezayo. Luka o réparer na mwasi na yo. Luka o kotisa mawa ngolu likolo ya mwasi na yo. Eloko ngala o senga na yo papa. O luka ndeni ni o ko sola na mwasi na yo calmement. Yo sukom to ko bundela mwasi na famille na yo. O ko yebisa famille na yo ke nyonso ekomi eza pona nga. D'office bien que salemi ngala sengi mwasi na pardon plutôt toujours continuer na bolingo mwasi na biso mabe ekota lisusu te. Mais conseil ya suka na kopesa bino. Boya na maboko ya église, boya na maboko na nzambe, boko za solution suite ya suka, solution ya suka, kimia ya suka, kimia omuta ko kopesa bino te eza na église. Voilà coutume eza na ndenge nango traité. Ceux qui peuvent boya na bonzambe, nzamba linga traité na ndenge na ye. C'est pourquoi lobi vos pensées ne sont plus mes pensées, vos voix ne sont plus mes voix. Nzamba sala ka toujours contraire na oyo biso to pensaka. Or conseil on a kopesa ngwana après émission to sola na bino lisusu parce que les émissions ils en a temps chronométré to sola na bino poti ba sola na bino. Merci na ba zolanda biso c'est le pasteur Sony vert en face ceux qui besoin a besoin sur les plans spirituels conseil na ba foyer na ba kamnabino ya ba famille on est là on est disponible pour vous aider mon numéro contact plus 243 81 33 50 521 plus 243 81 33 50 521. Merci beaucoup. Oui, cher ami internaute, je pense que tout ce qu'on a un conseil, un conseil tellement profond. On va retenir que le pardon. Comme on le dit, que c'est une puissance qui libère. Mabé et Salami dans les deux côtés. Mais on dit que dans la maison, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Maman Mireille a avoué au Ebandoko Salai, Ebandoko Bomba. Donc, celui de l'homme, là, on a Koufa qui l'est là. C'est parce que Chibaou et Kotinanda, suite il y a infidélité, maman Mireille a sali. Na mère amie et petit frère on a venu. Et maman Mireille, on a eu le temps de parler avec elle. C'était juste une erreur. Elle ne voulait pas faire ça. C'est pas une relation ibandaka là où ils allaient depuis kala. C'était juste une erreur sous l'alcool.
à ça la bêtise et puis c'est à basola même na vini que ba bossa na ngwe zaka erreur mo salami. Mais voilà que l'erreur a produit la mort. Et tout ça parce que maman Mireille a lobby que Azo s'est retrouvé té na libala na ba posa nzoto parce que le corps humain za menenga sala ngwe za ba posa na ngo faut eza l'accompli. Surtout na moto aussi à Bali. Il faut ajouer le mariage dans tous les plans. Et tant que parti mon koisa ko simbaté et créera toujours des problèmes. Mais je vais m'adresser plus particulièrement à monsieur Waterloo, papa Waterloo, conseil au Turopé Sama. Maman Mireille Atamboli Libanda et Mimi Liwana Ndaku, moi na Koufi. Monsieur Tolandi discours à maman Mireille, tout le monde que l'erreur rebelle est occasionné parce que ma bémo que outi mingi côté na yo to condamné oté mais total ici karane makambo ezali et biso souhait na biso ezali libala we kufate. Ça c'est notre souhait. Objectif na biso ezali peu importe problème n'eza ateza makasi nini mais mariage o ekufate que partie erreur est un peu partagée. N'abi que problème machiba ou eza na kati. Ezo singa ba cérémonie makambe belé ne basala. Mais au moins avant tout comme en étape finale, dernière parole les ana yom tourib sa biso au décider ni parce que c'est vous qui êtes le chef de la famille. C'est Vincent. Oui, monsieur Waterloo. Non, respectez l'homme de Dieu Bazar. Je préfère s'aimer, non répondre aussi. Mais c'est qui s'il te plaît. Parce que par rapport à ma conseil, c'est important qu'à tous aux réponses, si ma tourose aux réponses non, si côté pour te yéba, qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Non, ça on a ensemble, s'il te plaît, aide-moi. Cher ami internaute, je pense que par où c'est ça, une caméra, je pense que la situation est un peu délicate d'être lobby. On reste avec le pasteur. Papa et moi sur la pasteur et puis prochaine vérité en face de faire part Nabino Nino de conclure par rapport à Nito Sola. Merci Nabano tout botal émission, merci na parole c'est ça au caméraman assuré prise de vie émission Union en général et merci aussi dans ce qu'appelle Kandolo to mon année prochainement na ba numéro na bisu asika. Merci bye.